pene na bato mwambe bakufi na bokangami ya Nemonda Ntsemi mokambi ya bundu dia Congo bundu dia Mayala vendredi na Kinshasa indimi vice-premier ministre pe ministre ya intérieur na nkombo na ye ya Solo Zakari Badiangila. Nemonda Ntsemi ya fundami pona kotinda bana mboka koinana botomboki pe kosimba maye matali bokengi na mboka. Mokoni ya suka kati na bato mitano bazwamaki na COVID-19 na Nord Kivu abiki pe abimisami na esika elisungi. Mokambi ya etuka eye apesi ndingisa ete mibembo mizongela kati na Beni, Butembo pe na Goma. Jean-Pierre Bemba akebisi bakili mibeko ya MLC kobimisa makanisi maye mauti na lingomba te. Mikolo mileki Jean-Jacques Mamba moko na ba député nationaux ya MLC asengaki bolongoli ya Jean-Marc Kabund na ebonga ya premier vice-président ya Assemblée nationale. Ambassadeur ya bikolo ya bapaya na ekolo Congo démocratique basengi ete lisungi pona COVID-19 ezala penza pona lisalisi ya bana Congo bazali na bobola to na mpasi. Bantoma baye basololaki likambo yango na président Félix Tshisekedi na premier ministre na Kinshasa.